comment mboka na biso mboka muna le RDC ezanga ba unité para commando depuis 30 ans tous en bambote eza kozanga ba fondamentaux ya armée et mboka na biso bozala na ba force spécialité mboka na biso bozala na ba unité spécialisée na ba combat puisque bitumba oya zamba eza bitumba ya savane te bitumba ya ngomba eza bitumba ya plaine te bitumba ya mai eza bitumba ya likolo te bitumba ya mai eza bitumba ya mabele te donc esika na esika baza na baspécialiste oyo babundaka na bisika wana yango wana nde mokonzi ya mboka ntanga ye réunion ya liboso ezalaki na armée et puis armée bayebisi ye tala okomi yo oza moto ayebi makambo wana tala eloko ekosalema tala eloko ekosalema ye mpe andimi yango nde tozosala yango sikasika oyo tozongisa ndenge armée ezalaka une armée classique ezalaka. Apparemment on a comme l'impression que armée nabiso faut former les armées nabiso aujourd'hui alors que armée nabiso les armées va exister depuis toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours pays post-conflit et aussi en conflit. Et bien en gros que après Sun City, c'est pas la politique, parce que la politicien qui toujours armée, une armée composite. Bato qui groupe boye, groupe to sangani na biso to zaki na gouvernement to sangani tout ça. Mais depuis un certain temps, formation penza classique. Les qui souhaitent. Pour comme ka boji bato former comme quand wana ba on soit former ba ma kolunguru. Ba ko sa entraîner ba njete. Ce qui n'est plus le cas dans l'armée où il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Puisque Epanaïa va insister avec ma fondamentaux pour que l'armée est salement selon les B.A.B.A. du métier. Hein? Selon les B.A.B.A. du métier, avant que l'on va centre d'instruction, au sol nous quittons à Massas. Massas c'est un ding nanding. Au sol bête mandoki. Na rachute dernièrement na outil na l'état de siège na Nord Kivu. Comme on a qui à un certain moment bato bazoya azola ta botine ya liboso na aéroport à Goma avant la kidnapping. Azoja aussi na mandoki na aéroport à Goma. Ce qui n'est pas normal. On a tout le but tozongela ndenge mosala soldat est 5. Et puis nous avons félicité le chef d'état-major général et l'état général Christian Chiwewe parce que pour un allié il faudrait que vision militaire il y a chef de l'État, il y a commandant suprême et ça l'a appliqué et il y a un moins qui tient à ça et puis à ça là un mois à ça comme dans le centre de sujets à l'hôtel il y a Makambo les autres les collègues autaki lobi na kitona azaki na kamina azaki na kisa avant kozri mora usala azaki na lupusa na bauma kotala ndenge ni mosala eza kosalema ndenge baza koprendre basoda na ye et c'est ça oyo ezangaki biso toza korectifie yango moke naza komisa bana mboka ke bokosepela na kasi makambo mingi tolobaka ekosila Sipelo tegale na sitengana kana fro na tege mose ndanga
kama nchina yote ile banapenda. Kama wewe unapita de nous. Nous saluons notre héros national, Armand Touré, depuis le village de Mugui, le commandant de maréchal bapesi biso mbongo ouais. na poste pa ya famille ya général mwako bapesi biso mbongo 5000 francs. Mbongo wana olieke tokabola biso nyonso ali yango ye moko sikoyo natuni bominga noko na 5000 francs. On a 5000 francs. Ça va, merci beaucoup. boso mono na banque eza liboma te soda 3 mois salaire ne bafutaka ye te yango aye kosilika na banque alongoli bilamba
bakoboma ye lelo mbongo na ye se mbongo na ye oyo bozomona soda na bank of Africa apui soda FARDC alongoli teni ye wana tikali mutakala 3 mois azwaka salaire te bafuta ye mbongo na ye bongo so bafuti ye mbongo na ye wana longo awa botala bino moko voilà botala bino moko degré mboka ekomi 5 jours ozomona voilà 5 jours libanda voilà botala ndenge soda azokolata bilamba voilà. Combien de mois? Combien de mois? 5 jours. Donc, au salaire 10 mois, 11 mois de salaire. Aux a détaché. Et bon, voilà. Ok, ça va. Si ma tenue là, ça c'est tenue là. Voilà. Soda à FARDC. Combien de mois aura salaire de 11 mois aura salaire de. Mais au sol à la Libanda. Non, ça va. Tous l'ancien. Ok, ça va. Ça va. Ça va. Blessé de guerre pe baza awa bazoki ba masasi bazaza awa basoda bango na population basoda bango tande bavandi epesi pasi makasi liwa oyo ya major esali pasi makasi omona ici esali pasi gouvernement bozwela biso solution mpona likambo oyo renfort eye azoki ekomi te toyebi te ndeni population yango ekozala tala nde population mboka bafandi population bango nde bavandi esali pasi makasi. Ah, pasi nzambe esunga Kongo. Tokemba bino bozomona kaka tozokemba boye mbongo ya leta bozolia bozokobebisa nzela te toyibi bamiyibi bino kaka boyiba Kongo ti na nzete biso basoda oyiba kaka mbongo ya leta
Bon, ils sont bien. Na ba député, na ba ministre, ba union tout, na bino. Yo to tu boye, no ko fi mama tamu kuna. Hasta kimbia yake yanamuonyesha. Mumwache tranquili, atoshe tu. Vous la diamant bien. Vous la diamant 3000. Souffrir.